naozala na tata oyo azaka na logique atanga mingi malesa kabino mabe mais libanda bapesa ke valeur po atanga mi mais bana bakondi po na nzala naozala na tata oyo atongaka kwiti bamemaka ye na prier nini comme ça comme une église maman nanga to prier tozongaka babeba 6 ans de notre ngulumi te balesa so potopoto na munoko tata moko neti nga ba 40 37 ans balukaka na talaka mire nzambe nangola na famille oyo abonga ata beba bokopesa raison nyonso kosala bokobetelema bo mpo na suka kopesa solution zala bolole na famille kobima lokola sumba na nganda ato explike bato na normal atala bolole abangaka makambo yango atikali boye matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali me Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mentionné que TV moko ba débélé. C'est-à-dire boza ebélé depuis ma poste télévision na bino o bozo la édition na biso ya mukolo lelo. Mama nanga e babi lelo lisusu. Putulezo matamaka les autres sikala. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable, autrement dit original. Oui, Prudence Ngimbi lelo a même invité moko pour découvrir déjà tout de suite na que bolela ya trop, bolela ya dégâts, boyoka ni nango oye akobimisa na munoko na ye. Et sans plus tarder na osenga na Montréal a fongolela nga na régie pona ko solo la na papa na biso invité na biso ya poko lelo boyoka ni nango ye akobimisa. Et na profiter pe ko saluer mon boss live na saluer na musika pourquoi pas maman Laura Chou. Na saluer na musika ainsi que mon boss Yannick Malundama. Merci beaucoup et bonjour Papa John. Bonjour. Bonjour Papa John. Très bien, Papa. Merci. Nicolas Bélé, vraiment. Tout ça. Vraiment. Et Papa John, tu as par-ci par-là. Papa John. Mais vraiment, on a un nom complet. Tu as évité. Alors, mais quand on a fait la fan na biso, fan na Yabiso Podcast TV ainsi que les téléspectateurs na biso nyonso, on va landa biso ce soir. Ba yeba vraiment non vraiment et ça la nani. Mais comment on a ngwana, on a bakisa komboni. Comment on a ngwana? Non, poste non. Ama, on a rien à voir. Attends, le bim tokotinda kodi azate. Vous comprenez ça yo? Congolais za mutute. Kombo n'a rien à voir. Bandanga bien. Problème est que otolobaka ekota efanda. Naozala na tata oyo azaka na logique atanga mingi malesa kabino mabe mais libanda bapesa ke valeur po atanga mais bana bakondi po na nzala naozala na tata oyo atongaka kwiti bamemaka ye na pusu mais nyonso mwasi alobaka pesaka complet bana balalaka nzala te tata nini yo poni ya kwiti mewa zala na tata ya kwiti bamemaka ye na pusu makokisaka biloko ya ndako malamu ke tata logique oyo babangaka ye partout na quartier mais bana bazosila na mwasi matama likolo ya nzala comme na l'heure oyo landanga bien mase mukili ebebi so na bi mukili ye moko bebi te batu nde babebi si mukili mukili lelo komi lokola soupe babakisi mai sa bachauffe na moto baningisi na maboko ntango bakotiela bata deuxième tour bakoleka nango mabumu kongo mibale biso nde tokutana nango tokoleka mabumu par rapport a kongo ezaka na lumumba na bamobutu ntango azaka bana na te soza comprendre tala indépendance cha tala bilongi ba congolais wana nana ebanaka famille pauvre bilongi to ko bine sengo kenda kutu balioka mala tala bilongi ba congolais alelo kaka lokola soko tala bilongi ba congolais on dirait ba défi biso na pays mususu ba ko tika biso awa to kimi guerre musika to ko batama awa c'est qui? Merci beaucoup et Papa John. Maintenant likanisi atoli a pété parce que tu es dans le bison côté mais du coup boye toli a pété bimi toli a pété ça va ndenge inspiration zalaka chaque muta sala ke loko na vie et utaka toujours na maile moko boye toli kamo bébé tie motema et tremelé ça inspiration nyo sa kota malamu mutazaka sima nango zambi tandanga bien so kamani mutayebi ko yemba likabe uti na nzambe et bele to botama to força mingongo mais to yemba malamu te
okoza pe na mungonga malamu ebi koyemba soko yembi bato basepeli me nzembo etekami te okoza mungonga kobeba me nzembo neke esango partout habite so ozo comprendre tandanga malemi tolia pete bato bapesa kombo wana CNN communication na lingala olandi tanga ba CNN ba Jimmy Mukendi ba Thierry Landu oyo comprendre ba Bodri ba mutu penda dekufanga tali kitombisa journaliste na bango moto mo ko révolutionner batu na babis na bandaka makolo wapi ka ndenge za la révolution tine ko koma na avant koma na bis na beta 2 ans na mama yemu kwani mais côté ya chaque dimanche ba maladie eteli mama eteli ba maladie mama et hôpital eza place aliwa yo moté ezokota bandi mama nzamba la tinga solo aliwa ezali awa wana eza la vie ou la mort tango le bibo ebibembe nyonso kotomboka feku ekufa batiyaka boye te oye bato ebele baboteya te naloba no polele parole de Dieu eza parole ya vie mama liloba na nzambe eza vie nga na kamaka bateye moto bande olela okolela nde masumu osala nzambe limbisa koma yo mondimi ya kala nde gizo olelaka mikolo nyonso chaque église ifo olelaka ondire ebembesaka na morgue nano babimisi te fo bolelaka mpo non liloba na nzambe eza enseignement oyo ya positif olalaki ntango oyoki mateya te nayanduka loka naza na nzambe nakende kope oyo ekoya eya nabangaka nzela ma ipamba te na mati balinge nayebi na jete kope nange kosimba mpo nakendeki losambo c'est ça prière prière nini comme ça okomi na église mama nanga to prier tozongaka babeba 6 ans de notre ngulumi te balese so potopoto na munoko tata moko neti nga ba 40 37 na balukaka natalaka mire nzambe nange olakaki nga na janvier tokomi na juin nga sikoyo nasala nini bolole ya ndenge nini est ce que mayanga nini kosala boye et puis moto ezebisa bandimi arrache bénédiction na kopi na moi ndenge moi ebimi boye kende nateka nini namema nini natema na kompani nini toyawa musano etininga tokutana awa ntango bandaki ololamaki ntango naoloba no mama nayebi te oyo naolobawa bokofingisa Congo pamba même na États-Unis na Canada bakabolaka lipa te lokwa babebe bofanda na makolo bamesa bino kwa potopoto bana poni Congo ebombi bakisimbi mama na ngamboko enfutema libabe lisuma balelaka tosala mboka oyo nini tokosamba likolo na bango mikumba Congo eza bango moko alakisa misapi talokola jono nga nakanga moto oyo alamuki na ntongo masolo ya politike ye moko classe asisa te diplôme azwa te mebi politike koleka bato baza na place soki batie nazolobela makambo eza na mboka oyo tala natalaka nga bitobeli maboma sa tokende fulu oyo eza liboma sikoyo paster John ndenge yo mo ozomonela evolution mboka yango evolution mboka eselinga nini ngai nde kopi na nga fe pesa nga raison mama kote na komona clair kote na kofanda tous les congolais bana pays étranger yokaka congolais eza na Djibouti okoseka ekende mboka salite boye soki azomona lipa aza kotinda famille edika atika alongwa jamais nga so nake mbandaki esimbi kobe yanga poto ya nini mbandaki ezofuta challenge fo oyeba place oza mabe ya bacongolais bayebi emplacement te baza yengayenga nga tola plate banda na bisi tanto badekouvranga babenga na CNN batuninga juste topesa mandoka toza communication na lingala totata moi français te o mate ya facile te ti bango moko bajibi mukeni babi te tolia tete donc message moko facile na 2013 nde badekouvranga na ba entre si je me trompe pas déjà 10 ans donc na 2013 série nzembo moko ebimaka na Amen boy Amen TV oya moto na tokini soki babi kotinga na balobi moto ma fire tangu nzamana zobima te pe tola pe kazokoya yota noka nzembo wana référence anenanga yango ya moto donc moto tonoka nzembo wana na bosa na kate jour na okende na chebe kutia na matoi kote ya nanga na ko oya kake kote na terre nanga kote ya suka pona yebana o pe cameraman nga zalaki na tongo nango na kaka tongo 6h na bandi makolo makoti pa mate na téléphone nanga na tekine écouter ton na chobe na okima moko na radio batie nzembo ya oya moto wana donc ton oyo kangona matoi et c'est peli singa
tant na esengese tant na matina re to terminare ale biso ne ko ya oya ba maillot jaune oya school biso ba américain tant na ko mata to ke ina bango to ziba client nde ko zonga wana nde place nani afilima ki garçon wana tant place filima ki na yebité et le kilo bile na tabat yo te ka nde boy oh na quartier na biso ka de bandade ba chona TV ngai oh pona nini na kuna funda bango nde tanto po ba to kuna funda bango be pato makuna beba na baluka finyo ti lelo faut comprendre message atelier à péter eza nango sans bible sans verset ou expliquer batu ba comprendre ndenge le pesi en plaire nani akokoki kondima alekisa yo yebana na modèle boy soki nzambe te yango moni nzela nzambe tala na bis o mutu akotya okate alokoti okuna to ntango nabimaki cd one etekama $10 na bafood market plein et nayebi so en plaire mpe na tole pete wana ka mepande mbala liboso na nga nasomba voiture oyo mosusu déjà ozo comprendre oyo nayebisa yo ke il fait grâce à qui il fait naoloba na yo tala na yina moto asambela to topesa foti nde pesi na telema ngai erera motu mosusu tika mama eya na nzela mosusu mpo esimba foleka na busoto yo angani te kolo mokili nde apakoli yo oya na nzela mosusu okoforce na klase apimele mayele batu te nzambe nde alobi na nzela kasi soki esimbi okopianga valeur te avide mayele abimisi yo zoba apimele mbongo akomisi yo mokolo atino soki epa bandeko nyonso tu baza baleki baza na mbongo batala nana konore yo asambwisi oloko apapie nazoyebisa yo mama akopesa mobala maloba sukali nsima akawusi ye mbongo to akomisi motema mabe ina opamba mobotelema na malamu oyo koloba kobima mabe soki ye alobi nde bayo mama tala kolo mokili aloba baboya ye ndenge mission de service ya mutu na mutu aya nga sikoyo natelemela bato bandika kokritike kozanga ne pas dit koza tala est ce que kozala pauvre eza lisuma tu es une église soko ozanga oyeba na nzambe te oyo abonga ata toyebi te abebisa kaka nde nzambe ayebi yango mo période toza tobalola malamu mabe malamu na famille oyo abonga ata abeba bokopesa raison nyonso kosala bokobetelema bo mpo na suka kopesa solution zala bolole na famille kobima lokola sumba na nganda ato explike bato na normal atala bololo abangaka makambo yango atikali boye. Merci beaucoup Pasteur John Ngabengako l'homme de révélation et nazala bafani nanga moko balela fort bana mikili ya poto na Belgique tel que papa Play Maya papa que j'aime beaucoup et puis Mantou Mapila mi amore mais bisinga la bien original soki pour tena Pasteur John mais quand on retourne pour biso to bafani na ye to lingaki na musika to lela ya trop mais siko to yeba te église na ye ezalaka wa mais yebisaka bango eza facile église ka yango oyo na koyoko bajoko makambo ke tala tola pete mi église ti lelo et koti partout koleka mutu asalisi même campagne na stade yo yebi lelo tola pete batonga bandaka et puis bato batelemelanga bato kaka bato bayebi nzambe ndenge batelemelaka kolo mokili na ntango ya bible yesu ntango ayaka bato babomisa yesu basala nzambe mateya nde ezokontane ya biso aza pharisien komasanga aka na bandumba alinga kofana na miyibi message nene ya biso ebalani te yeka mokolo asaba asalaka boye seka aza na Beelzebul ndenge tolo pete yaki aventurier escroc comédien kaka batei wana bakoma soki bayoki nga ntango akosimba bible bati de verset révélation ne matin ondire pasteur ya malonga donc alandi ndenge ati barévélation ebele nalobi na yo tolia pete eza na babranche compliqué eyaka na makambo okoyoka maintenant nomona te mezalaka mpona zo biso ke omoni mokili eza kwa dame eza terrain babouchon nde biso côté remplacé nde côté nzamba tia tous les bouchons à dame ezalaka na place mais tous les bouchons kotaka dame te misusu elemaka ne bandeli tous les bouchons à dame mpe misusu bakangamaka na kwe soko osali effort obimisa ye takangami libela mais nyonso babouchon so oye bouchon oyo kokota dame asauve bato to oyo akolia mato kokangama na coin. Merci beaucoup Pasteur John et libisa non biso relation na pasteur ako ezande eza na normal na taka relation na normal na bato nyonso siko ngande na linga kokangama na bato mingi te po na mabete na boya koyeba mingi na kokoma teti na boya kokanga bible makasi po na komona su nzambe pamba tala mopaya liboso soko yambe pa na bino abongisaka kolala pa gagner confiance amesana na bino bakoma kolata na bilamba koma bakela bino makolo nalinga kokanga bible tina suka te na komesa na nzambe na yebela nzambe kapasi na yeba natika na point nalinga pe mkola suka na kota lola oya kitoko te na zata na dumi ya lola to na mitendi
na bona okuta na ba Abraham na ote betele te lopamba oyo te ki mukenga na te mingi longwa na kicho ba pesi onde ndengeni ebi ba congolais. Vraiment merci beaucoup papa et to mekana muke ko sola pona social mboka la biso évolution ngo sokende parce que ça mama te belé na ko pesa conseil bazo ko ba sortir mais bazo lukate ba goigoi c'est vrai ça na zolo belo polele yokanga comment avec la monate ba benge ya pas sali boutique na sardine na zoteka mona ngote. OK bongo yo muto zotala et yana cop moko te ko tanga mal à l'aise à part ngana nzambe soki na beba ina maladi c'est normal etali famille te nani te eza na age na kubanga soki nebi ko katsa prince te na kotambola na kobunga soki partout na kotambola na kobunga te atana ke 2 semaines na komonana comment pona kolukela nga vie na ngana ko soni Kongo ebebi te natali bataba na bangulo babomaka esilaka nyonso yo soko liaka mikumbu olingi kobanga banga vie kotika na matiti muno na munoko na zo pesa conseil sérieux ndana tatona po simba na yalo kwa ke kiyendi kiyendi na tala kingamo oyi songo resi katela ka fi corner yokela lobi mawa koleka lelo lelo kwa makileza makasi na za makasi botana kolemba 55 à 60 ans 70 ans na kosimbisa ngana faimo mape mutabonga sate na beti calcul kamba $20 à mois ne komela ngambo soki tatama simaka bimaka brisque te kutu chance na pesa mwana nga kombondo ina epa idaka ngami bon mukolo ko yinda ngala mikamba $40 na kozela wa bataki sasa soka za piaka ko betelo masolo pour moka bozo kemba soka si $20 ko kima ke na pembeni akolangwa na bara ko ba pays mabete tango yinda na tonga la mukina piaka pe ko seli pays ako betelo masolo ndre ba melisa ki nzoka mosombi ye Congo. Maintenant, tu as une polémique et continue à casser dans le monde de la polémique et continue à la distraction. Tu as dit ça dans la polémique. Je ne sais pas si tu as fait de la masse. Conseil, 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 qui peut venir. Pourquoi chauffeur n'a volé tel que ma cambo belé tel que comme tu as fait pembe. Oza pembe lokazo pousa tanga akota la sima tali boso kuta betela ka chauffeur makambo yo ya moyen nzela ko le ka chauffeur kuta sa mutu kenda memi pour chauffeur za constater na comme ça bon tali pembe na mateli pineto accident yaka na filo kwa likam na comme na rond point na kota la pembe ni te c'est facile comment na kota na rond point comment makambo na yonga na kipango miko le ka yanga jamais mama nazo te makambo sérieux na zo makambo tuna cha pembeni na beta calcul ke ba faute mingi soki komelinga isa nzambe te famille te ngamoko na bon saberer ennemi na nga numéro 1 son ennemi na nga numéro 1 soki na bangi ba massa na quartier na fanda et bisato tanga telinga ba voyou te on a vu le pour réussir bisala cc conseil gratuit français bele to yo ke pe syrien combien de basi bani mi bala france botiana basi mi bana garo mari iber igor aux unis biso batimba bapolo banzuzi taki eleka ntongo tala mwana mabundi kotali mwana nga centre bio mwana na nzoka nde mwana voyou papa alinga kotielingi na moi azaka na soni ya vite yango monaka état de ma pays te jamais courageux avant de la politique avant de rendre copine le futini nini esengo kura yaka soka utoza mbonga pa ina kala amelaka pa langwa te na mela bénéfice pona mabibi ya makolelekaki mingelo elongwa era fandi ana karkia ana mutu lobi na kobuka chanda $30 akota lobi terra wileri turo fona kende zoba vide sana kitika te fona beta kote wana mutu ana tunenga maluka ba bord moko ba 44 fona kite wana somela na bar bino ba soba bosabi na musique ayeli bar te musique tie sole kaza wana te kalkine na mutu somela masanga pona mabibi me kalkila mbongo na kobatela wapi nazobisa yo mutu aboza na calcul différent tala même na bara bina kate c'est ce qu'on calcule siri yako sukta kwa mutu lango sio jima sanga melina suka kaka pake akende challenger nalo bela yo soko yo kinga nazo peso piste clé na sereza na secret ya vite atokelo sambo tote vi po simba nazo ba no clair Congo ebebeli bato soni Congo pona bato balongola soni bazomona peso kende belo kwa na poto état d'âme kozwa na ngande ko pianga raison na bomba ngati liwa. OK maintenant si ko tozo mona lelo sida pe comme cher si tu pas bala mibala ni sida cher oui si tu pas bala mibala sida ou bien sida sida na yoka ngo kala ntango kutukata si tu ça zambone sida na yoka ngo kala ezala kaka azo ça da geste aputere moi sur hotel aputere moi si boya so bele boy afin de côté ko sida na ebite ba mono mona ngondeli nga kutu fe mo zo sida ko zo sida eza bien que ozo ba ni ba benga ngoni ba corona
tozwa mbasu ya solo vome eza sida point kisi ekoma komona ekomema oti ekoumela c'est vrai ça so natindi moto azwa sida te me nazobaka ke difficulté ezokomela bato mpo yo nanga toya bacourage eya na mosusu azolukaluka me chance nepesi te ekomela banga na kisasa na beta 5 ans vraiment na kisasa lokola na bungi nakoma bake kisasa eza mboka nanga te fana kenda tango angola yango nakendaka mpa angola oyo nakenda komona suma monambwa nzela nyonso tala soki omoni nzela ezomemo esimbaka te mozokutanaka na bapasi eza kola formation eya na makambo nzambe azotia kati na ye kopesa raison ata obongi te okóma na sagesse moko koleka moto asisi bauniversité nzela apasi eteaka moto makasi koleka moto azwi diplôme soki oyokinga eya na bato mosusu na famille soki alobi boye ntango okokende okuta na danger kati okoa nganga amona ava yo pourkui bato banuna baka na mbongo te po bazaka na mbongo me banunaka te Pasteur John en tout cas oza balikanisa bien oza vraiment na bameilleure idée alors lelo soki nzambe asali yo grâce obima oza lelo soki asali yo sungolu lobi okoma président de la république te kokende mosika te oliki yanga polémique mama naza kuna te toyebi te ogire nga naza mpo na conseil ya bato nateyaka ozala voyu illettré otanga nani yokanga susi na nga zala na vie lokola 0 abima chiffre moko bolole batiaka ye 4 me baboyaka ye te 1 na 9 soki osakani na 0 kobima bolole lokola ye koma 0 abima pamba me soki 1 2 3 tina 9 bake cope na suka fo babenga ba 0 bakoede ye ba 0 boya 3 soki ekomi 9 mili mbongo ezwiki kilo ntango kozwa mbongo na ba 0 bazonga tike na kimia soki oboyi 0 bapesi yo 9 kobima pamba mpo 9 apamba eza na équilibre te tikala 0 nazo koyebisa yo soki olingi resili zonga 0 aboyaka motu te ye moko na ye moko azaka na ntina te mpo 0 pisi 0 égalize 0 mais soki obengi ayede yo akomatela yo chiffre 0 eza population abima pamba mpa zakaria mais soki aye na ye omonani mutu osaka na 0 te merci beaucoup ba chiffre musu te ka 0 tala oza calcul moko oza na 1 0 te nayebisi yo soki oza 1 kocola 0 te oto okende soki obika 1 mpo 1 na 0 ezaka après 1 0 mais soki obengi ata 0 moko bapesi yo 10 $10 10 000 francs omoteka équilibre eye osekisi moko ekomi mingi soki obita boya kotikanga ata 3 0 ntango bakopesa 1 na yo ntango ezwi 3 0 bimi mi ntango kozobeti to tolo mais 0 bazongi nsima bafandi 0 aza lokola lipapa alingaka motu na lere ya difficulté na makambo afete atalaka su yo te po ayebike kolinga ye te kolinga sapatu kotebi makambo to tie na makolo or sapatu alingaka motu na profit afolatanga tia mbongo na posi po tozokende kote depase kobimisa mbongo mais lipapa alingaka motu nde na pasi akosikola na dushi mutakala na quartier ntango komema na bakope ya pembeni wana na lipapa me ntango kozwaka mbongo ba ndenge koyina ya lipapa na lipapa akamwaka abwakelingani nini azalaka motema monene awa akeye abeta tero sukasuka kokwea kolukanga awa omonaka aza wapi na saki na mese ye oyo na sa mbeto oyo na sa nini kusoza te wapi lipapa na nga okomotomboka po comprendre ke lipapa na 0 famille olingi oresi koma 0 je te dis okondimelanga te bafamille toya ya bibamba po te eya na motu mosusu mpo esimba fo moko aluka malembe bakangisa ebeye tokutana bango na nzela mingi bakutana diku mosusu famille mosusu koyebana soki ozwi chance koyebana te oya motu ozwaka na difficulté famille no mpe moto akobonga aza te po esimba longola soni wana bandeko mosusu bakozwa vie mpo yobongi yo rupe bakwei nazoyeba no clair yango moni mutu a train ezaka na milinga amemaka bawaga propre mais mutu nde ezaka lokumu po ye soki azangi bokokende te na bito so ozo comprendre yango moni problème nazoloba awa bato bayeba valeur ya ntina ye la okotikala kolinga nzambe bien te soki pieke eleki trop mama nayebi okotikala na nzambe ya munoko mpo kosa bato difficulté ya nzala okodefa okoboya kofuta okokima nzela namona moto azoprie makasi na 5 heures mwasi amapa ye sabaloba na ye moko frère akati priere wo awa ozobima aloba naza te moto na bondeli oyebisi payen awa ozokende loba na ye naza te ye mpe akende namoni aza te akoteli yo po otindi lobi nango banda koprie kolobani oyo mosambeli ya lokuta kuta kimaka basi ya mapa omoni ngo finisi nzambe kozanga kobima na onde aloba no clair
naopesa par exemple ya pete mama ndimanga nzambe alobi teke tosambela ye tokanga maboko na nzambe lipambole koya soko tie mutu epuis nzambe asalaka na nzela esengo te akotikala kosala te soko ozokonte na batata mwasi na mama leki na bakamarade nzambe asalaka mpasi mayele no esuki ndima eloko asoni obanda bacola bongo atindike mata mpo bakeno nzambe asalaka komo kobeta tolo na maleo osisi se tibuli soko lekaki na nzala te leka na mokato osisa wibu eza fasi mama natambwana mutu anzala te tokotane malewa komandi la yo komande nga mwana na lobi na tega oza nzala te ana distraction atuna waranya wana sasa bitune limi sato na bi mutakomanda zaka na boro te mutakomanda zaka nde bansaka madesu atonda wana pondu te tokoza mwana ata ata nsaka made oyi loko wana alingaka musuni te mutapiaka alingaka mingi komande ya fufele kambisi nebe ebele tozo tuna biloko wana fandika open salaire yokape atuna sikoyo 300 so na kwanga mibale bya batika bachaka kwanga moko 300 so osengela ngo kwanga moko ana nzala te ata eza mbongo na yo otala tade melongi ya muninga te man ngaba na kota mtu mala na tagelo asi yawe ko mama azune longi tonde ekoma maka mama ngaso za mokate egi na weba yani mokate pela rampuni o santi kwa wakati ngana weba c'est vrai ça ato lobite weba muta mokate egi alobasu mingi te akoma ndima mingi na mutu mingi basi abayaka nde siko otro moke so ngobali kamo bakata aboni kuna sina yoki te totana wana egi so mutaboko te bulu moko no simbati yo tinda nde pondo ata ya 200 fufu 800 au moins mono gentil nalo bana yo omoni bana lo bawa nalo belo bakao je sérieux mabala mingi ba jeune garçon qui fili kola kolia basi bakimi basi bele ba beta de ma pays mama nalo bano clair pimela mwasi nyonso tiaka ekime na kolia je te dis nyongo mwasi azoka kolia mpona bana kokotaka yango te futaka nyonso asakoka kola epi ake valeur za na kilo mwasi mosusu asengaka mbonga mobali kana banyongo eya 2000 ba 3000 papa eloba 3000 ebongo mila yozwa kaka nga mona yebi azali nyongo mapa mama eza combien 3000 mobali ma kanga okende mili na etikali na makama mike mike yo salaka te mwasi atika na nsima na bamili fa azwaka bibamba nde asepelaka apesaka lo kilo na nsima yo otambaka na misala ya coupe me na nsima azwaka lokumu ndire mwasi ya ministre po bambongo azwaka mike mike nezosala naoyo bano clair esaka esengo natala boyebaka libala baoteya bino mabe nalobaka nanga bilobaloba te me nabutaka polele nani koma bokotia maboko na mabondeli soki eza makambo nzambe te koma kosenga makambo so ya libala omoma unalola ange abala te akopesa kuru nini nalola nani alela mwana nini alela bebe nalola mama ange asana bana misato ndako ndima etinda kolo mokili bien kendo tala bato tika mapamboli papa naza na bana basumbi tika nalonga nano kokende nsima ololo ekomi mapwa bénédiction ezongi nsima longangi na 30 ekomi 60 mpo koboteleki mingi nalola bateya yoyo kamoni kobote eza kuna te esuki awo meme kotokende lola makambo abana esili chacun pour soi mama kuna eza commandement guerre tokeyembela nzambe tokozala na lola tobinele tisuka toana atan te telaka azala na fe tokolinga mwana omeme te so mwendeko moko bololo kabelake mingi obi asimbelanga mwana asimba tushe sikopoa nini mama tomema bana wana boye nga na pese na nsima mwana ya 9 ans azosanga mpe salalala ata alali na sele pe nakolalisa ye wapi nasa motema moni mpo natala kopianga mama nabima na soni fete ezoleka nga na mwana alalaka pe te makolo koninga na misika ba onisaka makolo nakomi kwakikoya boye nasa motema kamo elokoso na nga ndenge efutinga nalobango azoko milobela wana baninga bazobina yo kuna oyo akobina malamu akoza $5 konga
muta mama nataka tala mwana Voilà, cassé. Mais pour le désate, aussi ma fête, muta sofaka yo sari wana taka la tour mbolo ko se mata mais si le roi finit ni mu pepe. Muta tia ko me abadi, na za bol ke la na ko makwanga o sentir ki alinginga. Vraiment, na sala ko muta ko de se fale na fête inde dengeni. Mais pour le béati makambe kufeli a. Même ko sanga tina ninga si sa biso fale. Na le belo polele. Donc moni lukela yo ki bomoto. Zanga nyonso tika na dignité. Dignité ba tokanja ko le beba katongo muta wa rapport kwa musala. Dignité relation na ba compagnie. Okotamba na lipapo bambi na nzela. Oya ebita ko chola. Nzela lokume bandaka na soni. Avant tongetage mulai tumola na se mulai. Or ko tumo eza capacité tant ko mata ba ku ndako etage eza kitoko ko umela. C'est que senda tonga ki mala. Ala. Soki tolingi lokumu sa mama na loba no clair. Nzela nyonso ko leka tokanga. Mbima o chola momo na clair. OK. Nzela faut batika na kombo na yo. Nzamba va sala fatika 8 personnes na passe ya monaki comme ça tanga ko sala ebele ba ko banga nzambe saba simba bible pour comportement na ona témoignage te ibango. Voilà. To eba ka pia ker, chel moko yeyo. Baboya boye na mibali. Mama bana 4. Ndeni azimo bala alliance na turo yo. Pour maba si vierge batuli me ya ba abali. Abala lini? Nini yoko sko bango. Atala kite, atala te. Grâce. Nazo pesa conseil. Ma moninga na baby sera nganga na koboya nganga te po faute za nganga ka bena ni faute. Ya yo moko. Na ina nganga te. Kolonge zanga. Usomona kolo mukinza ka mukinza soni soka za imoko. Parce que kolo mukinza ka mukinza ne solo. Ato mi kangelo pente te pa pumo nkutroka. Na ka sona wana meka ngolo kwa sae. Kana tani. E comme on a niveau kotongo la te. Na sana. Yo. Vraiment. Ah oui. Kolo mukinza jama kwa kasoi. So mani kolo mukinza pente moka kwa kiso elo ba continue tu pa mona kimtu msu pembe no ndire ba sangisi alike lemba. Na ndimi tangeza za modo seto sangisi na muto. Wa. Sakana. Na ala beno. C'est Merci beaucoup parce que John est baza sur la fan non baza en Londres mako ebisinga bitu tsokutena parce que John mais quand on continue parce que tu ebe qu'il fallait qu'il réussisse mais makamba réussi et mais qu'il faut foirer si quand on éviter pour bettre biso sur bisolo qu'il fallait à Europe tu éviter ça na visa comme ça la nanga beta tout le monde à Londres bi bien ba kotsa maboko nanga te ba tsama maboko te mama nazaki na poto ba siko ba ibili to ba polele o ba fan na yo to lobi bien nana bandeko nanga mokyo baza na poto baza ko ba William Anona bazali ba Eric Manzaka bazali mususu pe abunga na ye banda mwana na koma na carte na bité soka sidika soki nini marko no o sidika poani bo eza mokili mama kezaka nango tala tout pas ce conseil comment mokili mokili est très compliqué malamu na ye ko bata makasi ma mokongo mais nzamba tiki o wa lokwa kisa se yinya yo na suka ka to kakawa nzambe il fait grâce à qui il veut. Si on a des difficultés, on a des difficultés. On a des difficultés. Maman, na yo kaba millionnaire batu batonga o tali kiti le lozo ezo simba te na santé na talinga makolo na beta so expliquer ko piquer crise ngata na lete 3 jours oyeba te na nzoto nzamba pesa nga kitoko ko oyeba pete maman na pesa conseil na vie conseil mona loba linga nzambe makasi amen ato priya kate linga nzambe e bela ba ke bis ba linga nzambe te vraiment balandi bomengo ba comme si nzambe wine na Paris foot e bete 300 peut gagner 2000 na pourquoi l'église est un mokino na Congo sur ça église 95 onginda kaka na nini mama na ko ba priya na bango yo lobaki alobaki na nini nzambe nanga tala bana baninga karte tofaninga mona tikali mokolo batutu bakespa bango bakeye mpo baza bacourage bake kolukaluka bake bangola yo ofandelaki na yebi te soki ofandelaki menini na tala fille soki ofandi zala na cope moko te ya moke bakomona ke ozalaka na cope oyo après soki oza na cope mosusu mama naoloba no clair conseil gratuit banyama bazalaka na métier te me boyela kobima mpona balukela vi na bango kolia nazosongela message oyo tala basoso kangela basoso na mabata fungola bango 5 heures ba malembe moko comme si babango ndongo okanga bango bakoma ka 9 heures fungola bango pourquoi ba brise au l'exception solaire pas
pamba moto akobanga sa te po bawelaka nini basalaka wapi baza na retard na kopi nini l'homme de révélation nayebi te so okompelo na bi bokola basoso na mabata fungola bango na 5 heures babimaka kobanga ofunga porte ke fi otabe pa moko abimi mais komisaka 9 heures songolo njo bazaka na porte ntango ozofonga kutu balekonde na makolo nakamwaka presse wana na retard nini registre d'appel batikali na po comprendre ke olexi bango tante bayebaka elere oyo tobimaka olexi biso ta ntango soki nyama aza na place asalaka te mais azowela kobima olexi elere bongo yo moto okovandela ntongo ti poko mama eza na kopa ntongo kopa midi kopa poko kopa mutu na mosusu asalaka rien akenda bakope mosoki akende na telefone babe epesi angindo ondira bimaka ntongo nde nalobaka chaque fois eza interdit na moto ya mokili ozala na signification te ya kopa te ya moke kwado mécanicien chayer eza métier yango nde bombi kongwa lelo soki ovandi maboko opambozela pays na bandeko okokufa ya kotala je te dis devant Dieu sambwa omesana nzambe afungola nazobanoklepondre sikoyo bafane na yo batindi motuna wana ya programme na yo eza ndenge okende robe te kokende po nasalinga invitation mpona ke ngango nalobaki okosalinga invitation nga moko nafuti tike na nga moko donc basala nde invitation oya kosala invitation nga moko naza capable ya kofuta tike nalobi tu nauta kokotisa awa na frère na nga moko boye eli ya ministère awa balianga mbongo $650 anga betanga tour à Londres amemi nga na akoma nango nini nabotanga betanga tour à Londres nga mona nga nafuta babillet na nga tuna kende ya baika na pesi ya compagnie na pesi ede po mona soki 650 bakolia Congo mais nga mona sa ba démarche nga na kenda poto à l'aise soki kena maboka batu fo balia na saka kopi to kena capache balia biso mbongo awa to pesi ekepam na musu ba so invitation William anona ya très bien pono ni capache ça na habité soki ni nyango bo afandela dossier na Schengen ka pamba wana kala ele kamenga na komi na poto mon extratin batiriki ba na mona on ka poto on comprend maman na moni poto extratin ça soko za courage to ko soité na te so comprendre poto za force la dog na ma pe to za kuna misupi ba fandi sa dog avant que na poto na teinture ba il faut sentir que poto ndo za na ordre soin luxe mais soko za pia piaka mais na okamwa mama ezango omoni bilo musu bo komisa ngo luxe za danger te na mama mtu msa sapite na avion bo ngana machi avion na le likola avion kutu na otaba ne ça esalinga rien et ngo normal mama esengwa muteza wana te wana ezaka bien fait ya musala soke sali sala mais original ya muteza nde okonimisa yo wapi okotikela bana ta nini bon nga pona kamalamu na ndaka kotikela bana te eloko te pona kokomisa bino bagoigoi bokobunda na nsima fona mema nyonso bobanda mpe vi na bino challenger Matéa Borozawad. C'est vrai ça. Ah, Maté original. Tala Mobola balela qui est mingi par rapport à Moutambong. Pourquoi Moutambong balela qui était partout? Qui est pas tiki. On regarde un souci, na ena pas tiki bino bomengo me bozo lele que likolo. Ah, to ça ba que no kunde poto kote kanyo. Mais pourquoi Mobola ba considérer que makasi ba kunda te la nanu. Ba kumbaza likamuna ya koloba. Po tiki biso charge machine na mi bana 3. Totali moko pia kera kende ka boye na funire ba badia meme ngona cimetière o mutu nini yo moni bala musaka ya o sali bo kwa nini na basi ya mapa ya defala bango mapa vada ba kolela so moni bemba mobola basi ya quartier ba kolela so tali ka beti telo ya meme ngafa mapa nyoso wana bino biso so tali ngaki aya ngasa modena bino te o yanga kuminga fond Obi ke okufa mbete nene lenje ko seka pone famata ko simbasi nanga malo batena sa mutema firde uzama be soma nga bale bele uzama be afumbie ngo unayebi koma onawe ko boni ke poko na yo okay na nyosho ya yo aolo bagaka avenir abana mama na force rapide na tali ba pato bandok batunga 30 mais bakenda ka place moko na babolo bafinga bango le na mona jamais cimetière cercle ya patrouille za misa tuto mibale akendaka lokola ya mobola zanga kiti tala mobola ya zanga moto balokote bembe na croix rouge bakunda ke pasa banyama te kasa ba so tali ya patron beaucoup nyonso atika na mokili tala bembe ne bafiniki drapeau yoka CV akenda poto aloba boye taka suka ka kota babole wo
mobola koto ye koto ata babongisi na Pierre Tombal okomona ke bakomi quartier moko so valeur nini obetaka tolo chola ngana saka mobola monanga pamba komana banda ko somba bakundo na moko sima nango te mobomi nzoto na ko somba ngo motikeli batu misusu batu po tikeli ro basa ata suivi un mois po tikeli bango bomengo batiki matiche kola muta ko yakuna azate kotelengani na beta karkiri yo tout est vanité na ko bomba nzoto po na vite na kolukelanga na limite nzamba pesanga esimbe te mafu na kabelinga na nani kolonga ye bon avenir bana siko kuno mama avenir la bana ne nyoka botaka na zamba tamba na bana mama na peso conseil ngande babotanga est-ce que mama na tera koko na père na biso est-ce que koko abotaka ye azongisela koko wana na taka rien andimate pa na azongela azongisela koko elo koko kwa kenda kufa na mboka so za ina la ya mai aw na ba tapeka kende so babotinga nga pe normal so ke zwi ba zwi so pe simite mafu mama tota de fois na yo ndenge yo ye na ye pa ye na ye nkile kenda bongo o mona ni sunge mona te mafu ozanga obike kozanga na kozwe eza libabe moko eza kwa l'échec na le premier ba na ke kol mobimba soko ngindi eleki kisi pia kapesa ke leki ndoki ye mutazo sisa batu na famille yeyo c'est faux sera moyen mama na zo peso ba pise na moyen te ndima tout kozanga peut-être mama oh na lobi kozanga c'est fort nanga te na luki selonga za va sentir que o challenger azite po epesa meliete voilà tous les étapes à vie de pesa la raison nana le cap ya ker baboya na mwasi azala te tunaka na mwasi bookela bango mawa me bolingo na bango tanto baza kimia ko le kabino me basenga kabino mbongo mwasi na azema ja kotala yana ya mobile akofinga finga eti $5 tanga kina lampi na cheli mobile bolingo bango mati ko le kabino ko zoka $1000 okay ko kama nduzi mususu aye wana bozo kama eza nini eza mur na bango eleki Titanic tike kwea kote ko ekwe yayoni na mwana mobile apesa ba mwasi rien mais to beka mwasi maloba misatu mwasi esengo kuta mesa na lokuta mobile so ba kose to ka esengo te mobile ko kose na kwana mbolongo lamba ntoka ndema bana oyikenda o sentike misili moi ça lamba na 23h azo nimba kwa bike batutu basi bakoti essentiel kabalia essentiel ka yenga mobile atemena ngebe na retard poko lie comme a demi ndambe ko mata Pourquoi beti na 12 heures à moi ina poko baby si journée lobi to kozawa na ngara moi ça baisse ça biloko 21h poto 4 journée to koleka eteni misu sekola ekolala on amour moi c'est atembe quand ngama ça baisse ça 0 et puis na linga ka baisse ça o so surtout ban afo lambisa lopango taka no bana lopango bukuti mukolo ko bomba nzana ko seka ba apaloli mbebo na soyi mais moi na mukete on manifeste ngasa na tali mikolo tricherie ba bombi don tango besa maka ko na meka abomba kinzana elongele kamala na ba kanzana ban so monka mwana ba lambite allez benda moto sima frene moto mais ba msubi za moyo nga frene moto ndime mama la sera neta nga otondo to na te frene moto nga ko nango mais vous yo asengo me afufu boma moto wana mais yamu to baki na ina mwasi yamani mwasi fo za neki nzonzi loka batongba loka oui nanga libala te mwasi loka ayo be akosin so ba touche na lopango mwasi fo taka mobile na basine même moral ngasa na kwanzi mutu seke kwa na logo te na moni man kota na tamboli mingai olanda ba camarade ote ba kosi ngai esimite atra olambi ni yaka nango tolambi te na sake da sina mutu na mutu ata boki solo solo kase biloko fona tia plafond ok madame solo biloko ba voisin kota ka tiawa ezo tia biso mala moni fo taka ba kosa ba tutu ba kanza ko la biso nzo za ensemble tu na livrer bino bobi ma basomi na boko la mikolo kwa bino mama na polele nga olamba te fose apena ba ngata ba moto so to za 5 porte fota so de côté na moto na zo pesa masi rapport na ndako bana bima mkengo kwa na baita na kota etikali 3 moto rapport c'est bon c'est basilisa bango to baba linga bango ba komi na mitan yo bandisi sima aba kota deuxième mitan c'est beri tango beri sa yo ba cha yo ka ezati mama et puis nangami ko lamba retation esa musuni soki pondu lamba avant
po tiela bango mpe batiela mama papa asoso po tiela mpenga mobali na yo ebongola nzela mama na otela bashema te naolobela coup direct nga soko balingo bali ordre national de l'OCA. C'est vrai ça. Tala ozoseka naolobela makambo ndenge eza libala soko baye kufa za mobali ateti memanga mwasi na ordre kwa caporal na adjudant obasiaki sasa baza mayele te omoni mosala na saka malonga te mosala nga nakendaka jamais na cravate mokolamba biloko na kopesa nanu nga mona salon nazoyoka nde bademande makukutinda sani te bongo mama chéri asuka moto abali te nolonga na miso na information dioni asoka makambo asali te yoka mwasi oyo bongo mama monike otikali ndakotana vimi nasungaka fenetre yango yo oza na wani jawa yo obomisanga tazoboy tala mama nazobela polele ngaso osakala binga mona okota malewa na oyeli buma kotonda na bokelo 2000 francs okolinga bango asosie babakisela yo pourtant na bango nalamba nini sala okosala taninga nini wana sina teno comme senga papa pango tournevis na bongisaka basoke na ngai sikoso eza na couple mo mobali déjà so se comporter bongo mama nalobi na yo ngai na challenge libala ngane mnabengaki yo na tiaki litoyi libala ngam tunachaki yo na ndako fo yoka ordre national de l'OPA baza mobali moko maseki te ngai nde naza na 1 atako tuna efandeka na salo somaleka na bimi te na fai na salo sefe naza yebake matoyi na ngai nyonso na moto wana kokosana te c'est vrai ça kofungola de nzungu ofungola swiriri ata na tete na yo kaka nzungu alibende ezwi moto na binenge ebende na baloko ascenseur swiriri ya na oyeba peme tu wana milobeli bwa ye mutu alambaki ye asali wa kosala ye mutu alambaki na kotala te eza ye mutu alambaki so namoni deuxième fois yo wana bandi kalki nataki na combien 6000 nazofungola 2 fois soka meki kingo wana me totika na eloko te oh mandui ameka supu 3 fois na ndimi te pa motema etelemi mamanga akokaka te boni na moto tike ekanga mbala moko na ye mutu azolamba ye molambe nga mopesi mbongo faut être différent nazoyeba na makambo oyo sokoza mobali apete okokoka libala te okokabwana gafoza mobali misuka epuis wenze fo nayeba elambeli nyonso fo nayeba etiele lino fufu na nga na sani na koyebaki otielinga ya combien mpo nalia na badesole ebene nayebi bula fufu ya 200 na ya 500 nakoyebaki na otielinga 3 bula o 200 dese esali 600 moko trade nga na 14000 napesi yo namoni mbisi te deja fufu otielinga 3 bula 600 wana baninga moko 14000 ebimisa boye oza mabe oza murezi te oyeli profit siko osani bokabona to nini nakoyebi soki nokola nalingi yo na nyonso makote kolamba totyango ndelo otema ya fufu nga na ye na kwanga boye na kwanga nga na ye na fufu nazoloba polele naboye confie interne ngakosanga na mbisi okotielanga mbolongo moko ate eteni na kotala te mais supo ezaka ebele mais kote ebadi eza ata 9 bo mponga moko na médiateur na ebine na osanga oka babwato esisa fufu nyonso naolobela yo ngai supu ka ebele naobetelo omoni nga tala nga aza batata kala te avandi na nalie te bana bandi oya papa oyo nini abotema ya mosino maboko yo oya bana kala omemisaki lokola nga obetelanga mosino melobi na okende ndenge nini tanga kuna na bana polele nga vana ya mwasi soko bana te tikanga bango basinga lokola bambwa bapusa na mpasi na zali epi nalingaka te na sisa fufu bongo na mai seke natondi te so otikaki na nzungu ya kobamba mofuko mobali fo etikalaka alia alia pende etikali apreske yo kozwango na bana epi yanga bosimba te elala nakolia yango na ntongo afana akendeko mpo komema saki na ngai esenga biloko elala ke bana mwasi oyo atiki ya nzungu elali na ya yo akebomba epi na ntongo yebisa maando ye apesanga mai asinda ndango napesa papa opesa ngai nasengi yango pourquoi bosaka bajabwe mama obivalela libala te mama bateya bino libala conseil bata bongo bamama bongo mabe babasi mingi bayaka na bamabokilo mpo mobali ofanda nye oza wale te oboti te mabokilo libala oyo kosala nini
au moins ça tchelo muke on ngosa be mabo kila bandi papa biloko ngosa malamu e ya malamu meza muke o tchenga muke o delia ba to makuta to ba bengo na téléphone tellement que kama mabo kila salungo ba sana mais comme maman o tu neza te soni o ta ba salungo kaka papa o ba ka na tika ki déjà boy na koza chambre te ki kuku na koza wana tu mabaka na benga kama bokilo na kobata nani malo pam longola biswa longola cha mutu mususu lobaka ke na futa kama be ona ke no zanda ko moko kwa ringa kati mbeto ko bekanga kwanti point nana kolala pa mwasi ne mobile oui oye ko fandela ngai soko ko fandela nga okolala te omona ko na ko zapena rideau te soko fandela na kwaka na fungoli porte etala lika porte ba apa sa kolala ezate na moni mbeto kwanti ko kanganda ndako mutu moko azata ko benga na ye vous comprenez très bien? Oui. On a la vérité tangible. Vous comprenez très bien? Tala. Comment on vit? To même vie na masse qui n'est erreur boboto na muke et sambise moko kolendo. Soko e bakate. Na libala o betela ki to na mobile. Yo moko ko ka kapisa mobile na ndongo lingela ki ye. Mais famille non ba timusu ba ko kotela o biabo ba memio vidi pa mobile ndongo mobile saki na bongote. Mabala mse mataka lokolo escalier ko fele droite. Mabala mse fa banda 1 2 3 comme na 8. Yo zana 1 comme si mobile 6, bo sauter 4. Arondi mango pa lingi yo mais vitesse memi akokwea tango kwea bondi engagement wana. Vraiment. Soko yo kinga. Ça c'est vrai. Et bele ba kwea boye. Ça c'est vrai. Bikola mwasi? Oui. Olandi tele famille bango te mutu babali yo mutu bali. Bazo dirigeant ndongo kola ki na ndako. Kokola ya ndako na libale balani te. Makamusu na ndako kutaki sipa mobali ndimo keno na makala. Okay. Papa ngola kozonga nde sindi. Comment mobali mutu sabetela mwasi tole makasi bambanda te. Oh mère. Na difficulté mutabombanga binote. Bolaninga na mbongo mais ye mwasi a vie. Mais ce qu'on a bandako musu to mona ki maman mwasi. Na lobela yo. Maman mobali na boité, maman mwasi na boité. Problème na ngai zande ko comprendre libala. Libala na bolingo eza différent. Bolingo bandumba pe to pesa bango bolingo. Comment to bala bango te me bazana ba prise beloko le kabino basi andako. Faut te mona maman mobali pa ko ya pe na. Comment mwasi andako azana caractère mabe famille ba boye me yo linge makasi. Mais ba mona ndenga sala ko mabe ma tutu mingi ozoka zoka mwasi nda beta ko mamba ko banzu. Comment kanga mutemo za naye mazo sawa mabe. Ndumba bondela ko mobali ka so tsembongo eza ko ko bandiko fungolo ba buto ko chona makolo. Ah bandumba bandela mibali ko mama. Ndumba ko chomu tuna makolo kwa bebe. Azoni ko basini. Neta lingio. Neti te alingaka. Neti ngaso wabi nanga $10 baka $12 na boni. Bimisa meche nyosa bolingo yebi pananga. Na tala. Ngamo na diriger. Ah bon? Après ça va point. Mona kasi loboka bando fina o senti que tala harmonie. Comment ça sali bo ma moko. Na mona akeni le kishalere. Baksa sur $5. Oh, bonus. Et ceci va ça déjà bon. Maman ngande ko nango. Na olo ba pona yebi. Na ba no clair. One experience na. Ya makasi na tika ka po na zo ba no clair. Omoni ngande ka basi ya mabanga nganga te. Na ngaka pe mwasi akola te. Soko ko libale ko kufa. Oh. Na ngaka mwasi so benge ya facile ka wana yebi droit mwasi. Mwasi akola ka te. Mwasi fotika ndengo za. Mama boya ka ko kola. Saka na moto. Kola na respect. Mais nani saka na mode. Comment pas mobile no kendo kola. Bana nde ba koli bino te. Bolingo zi ngana yo. Oh. Bana ba koli mikolo maisi bana ba koli nani. To ba tanto bana ki bana bayaki. Biso ne to sali bana baya. Comment on banga bana bali bali bana ngana na yo. Na zero no polele. To ba mi bali ba sa ba sali bana ndengeni. Comment linga kyo olembisi ba critère. Mwana moko mi bale misato olembi. Mobala kwa na ndako bomba bilamba bana na bakini ndako commence le quoi humidité. El mobala azozo bimisa na sikola oyo ko bilamba zo bimisa kwa solanye. Ba po bana pembe na so bana yo. Pono yo ko pemba moi somba tuni. Uko sali boy. Na so ki tante kasi bana na oti batungisa bana na ngabe bolingo nde anga na yo. Moni berera bino basi. Mobala ko ba komi na 3 ans mais ne bande temps parce bino docteur saki. Ça elanga bwe na kusala akobisa mutozo so na ba sera quartier lokwa bo mesana libalo za 15 ans 8 ans ko yanga te. Or biloko ntango mobala zo mona motema ezo sila kai. Tanto loka singo sala muke soko sala ki nde tanto nga peso mbongo asika. Tanto na likamani ngose lo koti su bolingo na motema soko ke naza na susi po azo be paso to sanga makasi rien. Mais tout le monde zo dangela mobile albi ko na miso abatu ko bo umela. Boni ko talaka kuna.
yo pe ngele kisa bepani ozomona ngo normal mama na ba no conseil keba bokaba mabala mais pasteur John to mona na banda ko susu ko wela balangai sana mobile eza sani moko mobile ko ya takuta sani zo masu na misu na ye sana mobile ta biloko eza to te pesa dia propre na to ba no clair ko po mobile bika mela mai e ba simba ngona mutu nyoso te même pas mwana na ba no clair ata boza ne bonga valeur ya papa poti bolingo banda na banyama koma banyama bakangela bango mapangu te me basaka na restaurant mibali ko leka bino bazokangela mapangu ambo ta banyama to banyama valeur oui bon ndeni bana ndeni oh mama tala mi selekete kote mobile ayi basi tuba panza tala na zamba bio soko ayi basi fuba ke pembeni banyama basi bakangi nyama mobile na retard batikele na nobia ono autorité wana euti wapi komata ba mobile so tia basi miso mala lesi bazondi mape bazo pese basi tala na ba makambo ko ndibanga te bilo mo o na ba eza valeur tala mobile senga ka bomengo te pa mwasi tia na place na ye ko pasteur John to mona zo tuta ke ta kota basi na takete na zole bande pete na baka yana mibali o babeba partir ya bino basi bobebisa bango eza pe na basi ba na ndenge mibali mobali pa be eza pasi mobali za engagement libala bonga dekonelo ba mona pa na ba poème mususu mona yana mibali misusu alingi yo soko lingami na mobali na ndenge ya bolingo te ndo okuta na bapopo soko lingami na bolinga mobali okota na programme na makambo to kosala bolingo pe mobali alingi yo ata bobandi sika soki ake kopa ye andoyaka swe makasi te mibali swe makasi d'esprit wa kotikela swe ya kimi yokanga mobali asa soki ozindaki swe buto bokutani okute na modele ke na ndo ozala nde boye maloba na nde rapport akokota na kati ya makambo etali yo te se kokomi yanga na okende ngiringiri to komi $60 ozaka na nini ya mbongo nabwakela yo to oza na motu moko aza na mpesa to orange mai natindelo mwa ozwa te ma crédit ozomona mobali afi alingi o lelo esali 4 jours okoti na programme mbongo na ye te mabia bwakela onda ndambo moni mibali afi oyo alingi yo eko biso besiko te banda tosai no demo mona apesi na lalaka te tokutanaka na hotel na bar te kokengela kolokola na balo deja wana retard sa noki ko nga na kodeplace nalinga biloko oyo te wana ye pe kasi ntango ozokita ozosamba lokola na tribunal kasi embouteillage te wana molangi ya matanga pio moko akosi lokola aota sikoyo yo takosi otala ndodo ndira azaka na moto ya malonga babengi ye wana azokosa yo kasi fando ozokozwa te bolingo okendaka boye zwa ze momo na mamonambo ata kilo ya pamba ozakoka na mboka alobela yo mibala asoi ntango akosente yo nde kokama oza sikoyo na lupango na bango yo na zemi ya 6 mois omona sikoyo ndenge atikalaka na kupa kikata lokola jof wazobeta jeune osi sikoyo otyaba yo ale wasobala moto asoi ye yo kikata boyeba saka na bilandala nalobi soin nde na boyi te nalobi nde nde ozopesa bapiste eya na soin na mokomoso okuteka normal estce so bizaa normal eza soin eya normal na mwa moshashine omwa godi jumsu na gidi bakokitaki mwa eya polo moko santike eza nango ya cher te me amona ke bana mobali akoya kotala fa preparaka guti anyanya verena avokoma mpa na bino sirage atamboli moke ebebi tiasu sirage bapapia musha na maboko ondira uti poto azokama kisasa 4 moke kotutisa achaleur amoni place bakataka soki akoti atakaki talatala po abangisa yo na chikle moko munoko maloba kokosa lokwa na jardin chikle abongisa ndenge kokosa yo oba pena zokota na piège wata zemi kaboye ma okomona mamonamo mama nazebisa yo otango kozala zemi ekomi toma letuneka ndeni ko nana posa te eloko bwaka aboni ko tata azolamba eza na motika nebela ata petit bateau te bon kosomana na mbongo tolomingana banda ntango moninga na mbongo fasi be ebimi okutanaki na jof mama na apesa conseil linga mobali azondimo na difficulté nyonso soki omoni mobali ahonore yo okumisa nzambe mobali soki apesa ata 100 fashe bino mama azala motema monene mobali azokota na baprogramme ya vi na ye efandaka nye conseil gratuit soki olingi moto abatu te tika ke bapelela mobali avance akoti na libala na première 4 ntango abali okaa mokomi na ndako deuxième fase ebimi irresponsable na ye bandi akokosaka mobali etinda na ye mankasi kola pantalo fo ya kuta bongo ntango omoni ndimondo simba tu wana elembisaka motema mobali sayelange eloko oyo ana yebi oyebi na nini te ititi te surtout eyaka mingi so mobali akomi na bafaite so mobali akomona mwa faite ale
nyonso ebima aloba na yo mibala beske oyo baza oyo moko abebisa mwasi aka na boboto akuti mobala aventurier mbongo nde tuka na ekala apiaka confiance na bakamarade koleka mwasi na ye ayokaka mingi batoli ya mwasi ayokaka mingi batoli ya bakamarade koleka ya mwasi makambo mingi bazala nango na mwasi na abetelaka baninga soki baninga baleka na pembeni babetelaka mwasi okoya masolo kwa conseil bakobima na mwasi na yo kosalaka ngo te conseil gratuit libala eza yo na mwasi na yo conseil na opesa yo diffusion sur le monde eza makambo mosusu même parrain na yo ayeba te eza ya bino nde na kikuku et puis mwasi na mobali foko otekanaka teki awa nalingi olingi nga tekelanga plan na bino nga mpe nateka plan na biso oyo nanga tokomi na kamoko soki batiolinga na famille na bino yo mpe valeur ebebi même yo mpe ndenge moko il faut mwasi abetela ko plan chez biso soki oke mama kobanga te monoko na ye so osombeleka debiere afandi nye baleki na nga balobaka papa so simso boka mili moto akotuna yo aza te motu mabende ekingani nga mpe na biso bon moni tala comme ça mokoto akobeyanga puisque sa nayeba nayebike so nakie na préparé ke awa eza terrain mini awa boye ibale ya bongo ntango okokende mokolo mobe bamona ye oye bagrimesi mosu okobanga lokwa masa atimbelaki yo ye azalaka face be mama na ze presa ye de biere ntango okanga umela kumbaka soko otiki mbongo ntango bandikabe tomakam ntango kozonga ye mpenza te aumela valeur emaci oteki piste terrain yo oteki piste te nakende boye baplainte ebandi oyo nazalaka na mwa 100 francs babenga biske mpo na respect nakende benzoka nde nakuti bango bisengasenga osupikaki ngai te nta baosenga ngai eza te so netikeli libela mobala ya azomonise pa basi merci beaucoup matu lami ya mode donc makambo yango olukaki nde yango oyo bozelaki donc pasteur John tozochite déjà et dernière question na ngai eza ke est-ce que relation na yo na lite ya kanda eza ndenge nini nazala na relation na bango nyonso na ndenge mabe te na fréquentaka bango mpenza te toza mpe nzela moko te ete so ozocomprendre ngai naza na nzela oyo soki olingi ozwa vie ocomprendre omona clair lobi osalaki nzambe asali oyoki ngai distraction omoni meme bato na bango basala na bato babengisaka bango na banani omonaka ngai kuna osomona babengi oyo bazokabola oyo bebanga nake namona bango tu neti bafutilité na bakonzi misusu bakoma lokwa pepele omoni congo fo barevoir civisme ekufi civisme epende ekufi to bokomisi congo pepele ondele eloka mpe motu to akobeta yango dada or te zongisa moto na place tika loka batata oyo bazanga mbongo na ndako ne ezanga mpe mbwa soki balekoti na lopango fokota po tuna papa bino aza tata azanga mbongo apesi ndako kilo valeur wana ezalaki na ntango ya mobutu lelo esila lelo komona motu moko ayebani na ye te musicien moko abimika alobilobi na bekola awa ayembi bazwi na orchestre bepala akomobwaka autorité moko ya mboko ndire piri ye ntango bokoyoka bweske mboke ndeko na mama nayo banopolele yana makambo tu fo boyeba okondimelanga te sera mobutu bayemba mokonzi moko te meme député yokanga ndako ekotaka koseka papa na bana zeme eyaka ta mobali papa mpo aza na rigueur ndako mpe eza na fingu batya na coin boza na yo mateme bozomona mokono kosonga retard kobetanga na masoko nazoka bano makambo soko oyoki nga tala okondimanga te tobebisi congo biso moko valeur nyonso akili ekomi pepele yango monima tala mayemba journaliste musicien oyo ayebani apesi sango na congo partout comment journaliste akobengisa bango na musicien mosusu mpo atya polémiki ayinisa bango na rando oyokuta te journaliste aza star te journaliste oza nde moto okokoma star apartir na nde bamona kona bato osaka na bango bémission comment bajournaliste ya kisasa bozwi para bakistar koleka bango moko okoyamba musicien okoyamba politicien okoyamba nani yo nde ozosala fiere na plateau ozobudaka moto obengisi tomonaka oleseke bamisa pi bakesi osanti ke journaliste aza pepele ntango nataka yamoni babuza bana bango basaka na batv ebele nakendaka te babengisanga na wapi tous les chaînes na ndenge natalanga bi bana omiri te bakomi na maturité te mama napesa conseil congo songano tolingi yango te kobonga te fo tobongisa congo alors qu'est-ce qu'il faut maintenant qu'est-ce qu'il faut konga nazoloba neti nga napesa bikila natikala piaka me mutu moko te ta gouvernement sunganga bano na maturité kopesa te selonga mama na bano polele bayede bato na bango bayedaka kuna nde babenganaka na wapi aza te bango na bango donc bozolia mbongo ya nzela mabe ezokwesa mboka motema na se te nani eloko wana mama nazwa ya moki ava normal nandika facilité te mpa na nga nandika facilité na mene ke motu mo ayoki tola pete apasa aleka boye some nde boyaka boye mais apamba kaka boye bato avantena mosusu mama namonaka bato kome bazobeleka na bamaladi awa bana mikene bopital bazokufa na nazwi mwana moko akabola te ndenge abelaki mwana monaki na nje
oya jembe na mutuka likambo yebi te bobenge bongidisi makambo kosala botiki bopitale opezangi bakisi nana sombe te bakisi ndo pesa donc pesa ngaka ba congolais rien bolingi babuzoba bobetelango maboko oya afingi boyambie oya asali bonde bokumisi oya asali bonde koma bokumisi mama ata nye elumbaka na ekenge mwana moka bimisi mayele na créé mo eloko na ye bokangi botie mpa kande to olobana kande to sola mama na to na kambo so yokinga nde pesa na mona Kongo mawa so na okela ngama to na okela ka population oyo baza na voix normal mawa balingi okota na buzoba bongo za kimia or tous les Congolais ba bongo te mutako otanga te mazana civisme moka kola nango ishaka na mutu zana mutu ka kobeba me frère mala moko sa atida te ke mutu ka kitoko frère mabe koleka mbangu to beti maboko kufikuna bongo setambo liko civisme kufa na Congo buzobe comme lokola Congo comme lokola na ebite na mama na bana ondimanga te kozala Congolais soni mboka moko pepele ba Libanais ba Indien ba Chinois ba botoli mboka Chinois Indien kene na Indi mama omo na Indi ene za bisika msoko tala obaki so ina tolo okoba kotala posa ba Chelsea player guna miso tala te salité to mama salité na sobe ana kosi na bano polele okondimela ngate ba Chinois miso zomona ngama na ngola ba Chinois bazo landa bango na bangola ba bona ba ta fiscal Chinois zo sauter mirakimi mais awa Chinois mokonzi munene azonyokola Kongola ko beta mbata Kongola zoki so da pa ye ba pekisi autorité ozoka ba 1 million de dollars osana bambongo na banki 100 000 dollars 1 million mutaye peso 3 000 dollars expatrié au côté li koleka mwana mboka mais yo sana ba million 3 000 ya mutano ndire leke yo bomba tande bo mi bimisa pepele ba konzi oyo mama na traka bango ngani okala bango soni na place na bango sona tele bana kitaka mutu mama bole kanata bimote mawa eso kanga je te dis je te raba na makambo ndimanga te toza pepele ona ngana ba pena tuna pena ngaza kanani ngamwe na Congolais ko tadi ba olongolanga basa sana mboka nanga nika na yebite to lukelo kaka ba lukelanga ba tailo nginanga bia ba lukelanga pei na weekend Rwanda lo partout ba gwaka challenger ngato ba ngana zamba umuna na komi chef na nomi pe banya oh na ba no vérité na challenger dans le bango za pété challenger relaxi ou azana ceinture ou a préparer pas boto la ceinture de ba benga challenger na box on se prépare boto la ceinture pour préparer ceinture les abo challenger les abo tout ou azana poser pièce au mandat kuna kisasa ou azana poser ba mone mutu les challenger ou bazwa ba yaki pe mutakala kwa yo comment bango bazuyo zute comment challenger bunda pesi et simba mutazo dukazo wana vie o tozo dukazo ande challenger on a dit na go igo pembe ina ngate go keba na mutabengo preso place postila ya monité ko bina sa ya malungu benga preso flatter enda ko isa yo ko boya komba preso vraiment merci beaucoup et Mr John l'habité dernier mot sur poser la nene te dana mo saka ke tous les Congolais boyeba o ezakara ezaka cher soko za pepele ko za na valeur ki mi komisa valeur ko mona lukumi rolando otango tanga te kozweza courage dananga bien etalaka agité tous les âges pia kambongo wenda bonga na tirobi arata match prolongation tirobi wenda azwa akomi koko nzamba sali angindi mama na pesa conseil vi batu mingi bakanza kwa na famille pauvre atanga te pa na esi esili nga natanga te ko bongeza ngande na pesa ngo fort mabe na yo zo ba décision na l'air rapide parce que tu as 10 dollars net le samedi mais soko na bare bosani passe à payer tant on a tango et India le gouvernement du problème a payer yo maman za soko le kina bana serba ko ba chora wana sero ndra frena famille beta bon pam nous ça sumbi na kwanda nyama ne goza solo ba fini ndako nya mama pia ka soko le ko mona mamuna mbwa tawale ba pole antko na lobi ngwana zamba pambola tomoninga tiliwa na kolembaka ko lukate amweke mikuelemba finga nga wolola mena salo na osala soki sachet ko yanda merci na beta ba cop moso na bis ba cop musu na beta musu na bosana pour les kebele taka na gumba kana libende oh la moyenne ba barre de fer barre de 10 barre de 8 barre de 6 barre de 14 ndena ugumbe oti na coffre koti na voiture oka
Pas machala na matériel mo egumba to na maboko. Ça c'est le technicien de guerre au chaté. Vraiment. Commandé breveté côté ko vie. Na bana sa unité. Mbimbi elala ta ba chauffer te na liaka. Oh. Ngako perdre te. So mona ta ko boire pété yana. Ta na lait de citron na fufu. Nga ini etikalo ko bangisa. Merci beaucoup. En tout cas, édition de Mokolalelo et comme nous avons souka wana ezaki le pasteur John Toli a pété. En tout cas, je crois que Aza satisfait. En tout cas, on a remercié bino nyoso botika ki nyoso bozali ko sala. Bo pesa ki tama bino pona ko landa édition de Mokolalelo. Ya ngotika na profiter ko remercier mon boss live na remercier na musique bisiko zali. Na boss nte ko remercier mon boss Yannick Malundama. Pourquoi pas Mama Laura Chou? Ah, maman ya bane belé, maman sociale, pasteur John Yeyo. Je crois que vous êtes satisfaite ici quand Oyo Ozali. Et nous avons profité qu'on souhaitait ma joyeuse anniversaire manga et pas ya bébé na biso le Nord Skoua Omba. Pourquoi pas na madame Mami Talulu Ngimbi. Ba joyeuse anniversaire et belé en tout cas, vous profitez bien na mukolo na bino. Pourquoi pas à papa Play Maya kuna na Bruxelles. Fan na yo makasi. Papa Play Maya anniversaire neza lobby. Bah, joyeux anniversaire, papa. En tout cas, nous avons la musique. Oui. Oui. Fan Yoana a souhaité joyeux anniversaire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner parce que d'ici nulle part ailleurs quand il y a Biso Podcast TV. En tout cas, la CPLA tango ingénieur a bien dans la caméra. Donc tant que zone sango c'est-à-dire que émission est sili nango. Bye bye, tout le monde est d'ici Zalikoya. Bye bye. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati otemeza temwe misale munani ninga kolobe zati touti musika essentiel tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati otemeza temwe misale monani ninga kolobe zati touti musika essentiel tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati otemeza temwe misale monani ninga kolobe zati touti musika essentiel tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati